Maman Rufa pendaka ningozane elongi non elongi Ali à 100 make-up. Les choix est clair. Hein? Donc elongi non wana elongi Ali à 100 make-up. Ata bino moko. Hein? Ata pe boche ba make-up. Ata bino moko. Ata bache ba filtre. Est-ce que ba ke filtre pe pona bilo? En considération na manque à respect basi ba supporter ngote. Très bien. Ya mona mi bale belé soki obimana likangwa ebisaka nga na o marié. 22h ko benga ngate. Nazali ana Nandaku. Nakobota na yo teza principe na la kamosi nanga. Très bien. Mukoloka mwasi nanga oyeba ke na bimana na yo na boyo. Peut-être que na tuna ki question ka moko. Lobby. T'as dit combien de batu o babenga yo pe bo sala relation bolingo yo boyaka. Baza mo ebele. Boyaka pona ni. Parce que je me retrouve pas na oyo bango baza. Voilà. Si ko tanga li alingaka kofi to ndimango parce que mutu mo akomelenga na commentaire lobi na live abi na poto basi balinga mibale za normal. Ouais, c'est normal. Oui. Tu accepter que basi balinga mibale na poto eza normal to ndimiango. Mais sikoyo pourquoi kofi alinga aboya kité? Et c'est pas un péché aussi hein. C'est pas un péché. Oui, oui. Aboya était pourquoi? Même babiso. Mutayebi que Asara za moi ça Diego mais l'homme a ka mutabia ça ni a tenté chance. Est-ce que ngana obligé na linga mutwana? Même pas. Ce qui a lié en telinga kofi. OK, c'est que kofi pas là na c'est pela qui na lia. Yango ba linga na kipa ko boya. Ba tcheke ikonga na mutute, tombeli na mutema te. Très bien. Et des deux. Ce cas lo ba que Ali ya yemo mtasenga ki divorce. Ba jupe divorce ba pesi. Te. En tout cas, Maman Rufa, analyse yozo pesa biso, il faut to zonga na nukoluka koyeba. Pourquoi? Yo lobi ki Ali a tchela biso divorce, Ali a zo tchate. Kofi aza na kopi. Zwa ya kofi yo tcha. Mais koloba ki ye mokali ya mtalingaka kofi. Est-ce que kofi a obligé pas lingai? Omoni réaction ya Maman Rufa waza bon ndeko propre ya Kofi Olomide. Tata moi si abadi disto, j'ai pleuré. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs. Bandeko Balandia, Sarato la télévision, Bandeko Balandia Zip Zap, Bandeko Balandia Top Media Télévision, Mbote Nabino Bisika Ezouame Bino, les codes de bonne conduite et Bandi. Voilà, cette émission qui a l'habitude de me Bino Makamo Bino Bolinga Kamingi. Bandeko Nanga, bo serré, sentir parce que ici, tout le monde tout ça la analyse au nanenge sengeli na kansi na batak obino bolandi ezali mokie par rapport ya ba makambo eza na kati ya émission oyo. Est-ce que c'est vrai Kofi Olomide a divorcé na Mama Alia? Est-ce que c'est là ezali vraiment officiel? Est-ce que la famille aujourd'hui, Mama Riva, est-ce qu'elle a raison ya kosenga Mama Alia azwa lettre wana ya divorce atiango na place publique tandis que lettre ya divorce ezalaka le deux côtés bagardaka ngo yo ozana na copie moko ngai pe nazali na copie moko. Pourquoi ne pas lokola bino boyebi ete divorce déjà ezaka prononcé déjà nyonso salema? Pourquoi bino bo balancer yango te mais vous demandez à Alia ya kozwa ya kocha yango na place publique? Bandi ko makambo za minene awa tokolanda ba audio oyo mususu do ebimi awa oyo e osala somme. Ce sont des audios où je n'ai pas voulu to tiango na attaque parce que c'est grave. Mais bino bokolanda ngo vers la fin de cette émission to dit que la bino place au bokolanda ba audio oyo grave entre la famille de Kofi Olomide et puis Mama Alia. En tout cas, ça fait trop mal ba bandeko balandi comme d'habitude na yebsa kibino azonga ki déjà lokola azomunga ki yazalaka esclave ya travail, elle s'appelle Saratola. Tozana ye awa, tosala na ye ba analyse oyo ensemble. Cette émission est réalisée par Bon Délivre. Bon, c'est que depuis le matin, il est là, il est toujours debout en train de travailler. Bandeko balandi. Bisika nyon so désormais bino boyende to bande émission na biso, mais je pense à une grande dame, c'est celle-là, c'est ma maman, Bijou Nketani, maman 90% au bonga na papa Jean-Pascal Leka, un papa responsable. Maman Zozo, la femme de papa Noema Bakala Nzinga, mère a triplé. Hein? Maman, wana, là où
réside la confiance. Il y a papa Noé Mavakal Anzinga. Un grand merci à maman Déborah Lubanda qui est le maire à Calgary, le maire fan. Je vous salue. Un grand merci à maman Yvette Mbangu. Maman Yvette Mbangu, je vous salue aussi. Un grand merci à Bertin Condé. Bien qu'il y ait Olingi dédicacé, mais attends à Kangi Misu Kombo Nayo. Bertin Condé. Attends Lingi dédicacé. Alingi dédicacé, mais Ezoya Kana Munokoto Salani. Bertin Condé. Donc, supportez Biso Bongo parce que Bongo Ndeyo Zalakana Batu. Bandeko Balandi. Tous allés avec Sarah Tola Toluka Moeto bande d'émission na biso to PC Maloba. La Tola. Bonjour. Bonjour Tati, bonjour na bande kono partout, bambote na binonyos tout. Bambote na tata pour FAPK tout. Management mimi zongi tata pour supporter nga. Bambote na papa eti MK, tous akine tout le temps na téléphone na États-Unis. Bambote na Sol Mbemba, bambote na Makela Kumba, Mama Fatou Konti, bambote na Edwish Kalala, bambote na Pamela Kabea Wetu, bambote na Debo Bouchab officiel, bambote na Eliezer Kanu, bambote na Sarah Abwele, bambote na Mama Passa depuis Kinshasa, Nabosene, bambote na Rose Bonga, bambote na Sela Kikela, président bébé, bambote na yo na la présidente, Maman Nathalie, coucou na bino, un grand merci na Majabo Gospel, deuxième édition, les Obanda Kalamingité, Majabo International, et puis un grand merci na Fondation Sarah Tola, merci na Jimagique Kadassa, un grand merci Pélissousou na couple Bondo, Papa Roy et Maman Mariam Bondo. En tout cas, Nzamba continue ko pambola bino, abakisela bino mikolo, bo pambo mama abakisa susu, abakisela bino mikolo. Abakisela bino oyo ezangi na ba penser na bino to o bozo kanisa kozwa apesa bino parce que bo changer ba vie ya bato ebele, bolamu na bino ezokanga na ba vie ya bato. Bozo mériter bénédiction ya Nzambe, bozo mériter protection ya Nzambe na bana na bino. En tout cas, merci. Très bien, Sarah Tola. Oh, fraîchement, au-dessus les États-Unis, ça fait quelque chose de bien. Un clin d'œil spécial à mon amour, Papa Diego Milito, et à mes enfants aussi. Merci na bon délivre Monseki. Malgré votre travail, na bino pinate, mais un grand merci quand même. Tous os aba image, voilà. Tous qui quand même. Donc merci penayo, tadingala pas merci nayo, merci na batutu. Ba vrai na nganyos tout, batutu vous avez ba anonyme na page nanga. Merci na mino délivre tika monter à ma bé, zo montre nanga zala sympa, zala courtois. Bonike te bandiga siko, non na sali vantate. Très bien. Non na sali mission vantate pour bandide aketo. Merci, voilà. Sarah Tola, d'abord, la toute première question, c'est là où je viendrai tout droit vers you. Parce que n'a bien été tout ça la kaba analyse Nandenge et Sengeli. D'abord, sortie médiatique, réaction, il y a famille, il y a Kofi Olomide et pas il y a Alia. Oh, il y a Zali Mama Banana Bango. Lorsque yo oyoki makambo nyonso ezo le kaba vidéo ba audio makambo tout et l'équinam pour la réaction famille à Kofi Olomide parce que Mama Riva Alobi il y a Zali famille. Analyse ni loko ça. Mwende baemba ye basi mosusu bazali ya kobala te. Faut ba chaper. Ba famille mosusu bazali ya kokota te. Ba olukelo makambo na vie. Omoni réaction ya Mama Rifa waza bon ndeko propre ya Kofi Olomide. Tata moi si ya ba Didiston, j'ai pleuré. Tu as pleuré pourquoi? Na mon en sens c'était parce que est-ce que c'est important à répondre? Dossier Zaki a Fali, dossier Zaki a Cindy, n'a maniqué, n'est-ce pas? Si quoi y a audio sur base de quoi? So ba na ba pic, to ba na ba mboa ke la ba sala na na média. Mais na ba mboa ke la wana biso tozo sala ba illusion, mais on n'a pas assez de preuves. Il y a qu'à confirmer ba pic au bango ba sala ki ba na problème. Mais tata moi si penza ou aza mukolo na âge à se permettre koya kotiki la biso matière na réseaux sociaux, matière où etali ndeko na Kofi Olomide as artiste musicien, vie privée na ye. On dit pas linga profiter. C'est très grave.
Mais c'est très grave. Mais Sarah Koloba peke aye kotiki la biso kota la maman wiva aye kaka pa luka moye a sauver po ya ndeko na yete oyo batu ebele bazo ko finga ko sauver po eza ko sauver na médiate. Oko sauver po ndeko na privé, tu peux appeler Didi Stone. Pour Didi muto ça va pique. Non Didi tu dois arrêter, tu sais, tu vois, tu sais. Donc akoko benga Didi na privé. Ako Solana ali à la privé. Mais pourquoi il est dans la média? Mais les gens se disent que Zaïe mutatie na média te mutatie na média ezali mama Alia na mutu oyo ye atindela ki audio wana Ali a tia na média place ni. Parce que les gens se disent qu'il y a Zwaki audio atindeli nde mutu o bazo ko utiliser pour baba na kofinga kofi. Donc batwana nde bazu yango bachango na place publique, mais de sa part ye achaki yango na privé. So la chaka on a privé. Mais yemo na kati obimisa makambo cha na média, tia on na média. Yemo alobi na kati ba cha na média. Bon siko. Et puis ceux qui peuvent continuer yende akoya ko répondre sur voilà. Donc yemo konda tindi ba cha na média. Yalo kana sale audio nanga. Ouais bah Kofia benga vraiment so quoi enregistrer nga cha na média quoi. Abina enregistrer nga na temps on peut sur actualité te. Yonde ki Kofi na yo longue na niveau ngwende na ocho calculo benga sarato la seke na makambo. Nga benga hotel na bengi opete. Ce qu'on a enregistré na cha na média pour na gagner net nini eko apporter ngani. Donc ayebelo kasalaki. Ayebelo kasalaki. Donc tout ça ayebelo kasai. Non mon tête a dit. Ouais, bon, mission on dit bosso trop. Soit qui tu ne vendis bien. Non, place onde c'est bien. Place au to chebwe pour na son par rapport à ndenge des livres à calculer son. Ça par rapport à des livres ndenge à calculer son. Donc c'est que ça Montréal to bon sango na émission au ezo donc apena do yebena do do yo vraiment donc mo kabula biso vraiment tout le monde a bien été quoi. Sarah Tola, une question juste quand na ba audio ya maman tata moi si ya ba Didi oyo ezo ko sala tour du monde yozo yo ka ba propos na ye ko loba ete mama Alia atika kotinda batu bafinga ka Kofi ye moko mutu alinga Kofi ye moko pe mutu aboya Kofi azaki na besoin ya divorce bazu divorce ba pesie na kimia alors azala na courage pe ya kozwa lettre à divorce wana acha na ba etando ike Sarah Tola. C'est une façon ya sa maman Lia atika ko perdre temps ya ko salaka ba vidéo ya ko leka na ba etando ike. Tadi o moni kolobera bien. Ngala lo ba ngomete fois. Et là, quand tu as maîtrisé, tu as ma preuve dans mon titre pour confirmer. Il y a lobby qui a lié à outil d'abattu. Ma preuve est ça. Mais balope na tangi ba kombo banana kasi yango na bazo sala ka ba émission ba finga ka Kofi na via Kofi mais bato na bazala kana mama Lia bato na bazala kana mama Lia te maman donc selon yo pengela kisakende yo zakana nga so fingi mutu ngam na tindi yo te ngana na lobi bongo te na wi par rapport à tata moi te par rapport à tata moi si te to ça la logique to ça analyse to ben d'incompréhension te to ça l'analyse pour bato ba comprendre très bien ko ça analyse et l'axité que yo faut za pour ngana za contre wana nda analyse parce que na pour mususu okoto bimineti zoba na miso abatu meza bongote parce que yo na conscience no ebi ke mutako sale loko ye moko sans que batindaye dans so za la nanga yo sali ba propos na sali ma amno do ngam na tindi yo ya na sens pour mutu ndeti nga ba kotina nga na bongo siko eza profiter batu wana ba déjà na ba youtuber so ba déjà so batu wana ba za ba youtuber tout à fait ba oluka ba diembela na actualité ba osala kande biso nyoso to osala mais loko bango ta musu bazara na Alia et comme le roi Alia mutaseni autinda bango alors le roi toi na preuve te na tout moni place Alia tindi mutute moi to ndima ngo ezate mais koloba ke ye mokali ya mutalinga ka Kofi est-ce que Kofi est obligé pas lingai peut-être Kofi na tuna que question ka moko lobby t'as dit combien de batu o babenga yo pe bo sala relation bolingo yo boyaka baza mo ebele boyaka pona ni parce que je me retrouve pas na oyo bango baza voilà si ko tanga li alingaka Kofi to ndimango parce que mutu mo akomelenga na commentaire lobi na live abi
na poto basi balinga mibali eza normal. Ouais, c'est normal. Oui. Toi accepter que basi balinga mibali na poto eza normal. Ndimi yango. Mais sikoyo pourquoi Kofi alinga aboya kité? Et c'est pas un péché aussi hein. C'est pas un péché. Oui, oui. Aboya était pourquoi? Même Babiso. Moutabi que Sarah za moi c'est Diego mais l'homme a ka Moutabi a sa ni a tenté chance. Est-ce que ngana obligé na linga mutuana? Même pas. Ce qui a lié à Mtelinga Kofi. Ok, c'est que Kofi pas là c'est pas là qui n'a lié. Yango ba linga na ki pa ko boya. Ba tcheke ikonga na mutute, tombeli na mutema te. Très bien. Et des deux. Ce cas zo loba que Ali a yemo mtasenga ki divorce. Ba jupe divorce ba pesi. Te. En tout cas mama wifa analyse yozo pesa biso, il faut to zonga na nukoluka koyeba. Pourquoi yo lobi ki Ali a tchela biso divorce, Ali azo tchate. Kofi aza na copie. Zwa ya Kofi yo tcha. Bakanga même ta photo na WhatsApp. Boti ndela biso ko tcha na ba page. E koya nango. Oui, loka Ali aza na moté. Yo zwa ya Kofi tcha. Po Ali azo tchate. Yo azo bombango. Yo loko lingi batu bayeba ki bakabona na Kofi. Po ayebisi biso poto yeba kalezara ba nungu non mais yepena yo confirmer que déjà si azo. Ba émission mo to sala nous a parlé sur sujet o. Et ben to sala sur 3 émissions. Bona ko yeba soki bakabona ou pas. Mais lelo mama rifa confirmer biso ki bakabona. Loko Ali azo tchate. Yo sani kanga photo zo copie ya Kofi. Tia. Tchela biso poto confirmer que bakabona et puis tant azo ba ke yemo alingaka Kofi yemo sengi divorce. Quand est-ce qu'une femme a comme un niveau à ressentir un mobile né divorce? Elle a comme un bout trop c'est trop. Donc avant tout temps à papier, c'est qu'ils ont la raison où il faut y être pour tout soit tout temps à papier. Ali attend à qu'elle ait une demande à divorce. L'état tout qui est quels sont tes éléments Babiloko et quelles sont les raisons, quelles sont les bases, les éléments où est poussé au sein à divorce dans mon bal. Pesa biso on a une malia. To examiner. Mama Rufa, il faut te lukato yeba pourquoi Ali a senga Kofi divorce. Na qualité mibali Kofi aza. Qualité mbongo aza. Ki star aza. Aza pina ki mobali moi sinon tout ça se présenter pas na ya obo ya été. Très bien. Comment moi si o abotina mobali na ebana basali plus de 25 ans na pasi na bisengo na matata na minyoko bazaki ovanda o Kofi abimaka na ba danseuse baso ovanda Kofi akoma mobala chanteuse baza Kofi asimbi chanteuse na ba fela ba danseuse bafundi Kofi pona séquestration Kofi asalaki ba bêtise nyonso ya Kofi bazalaka na lia na. Et puis toyoka peke parmi les avocats yemoto azalaka en tête pour défendre mobali na ye. Donc toyoka mona betanda sikoyo eloko nini o etindaki alia asenga divorce. Donc one de base mama rifa koloba te ba tchela biso non lettre te lettre on n'a pas besoin de ça. Très bien. Biso photo banda koluka koyeba ali asenga ki divorce na moment nini na temps nini na occasion nini. Et puis pourquoi sengi divorce? Pour le banabiso que osenga yo moko lingaka Kofi yo moko sengi divorce ba accorder au divorce. Et pourquoi Kofi a accordé le divorce? Pour tadini ngozabo au cause au salaire mo sino mabe. O luko bondela e pour na posa bokabana. Te. Ce qui yo pour accorder divorce c'est-à-dire quelque part yo pe na so na besoin noter. Yango bando sala peut-être banko na bakana yona. Moi c'est comme à un niveau ya quoi accepter divorce ce qui en considération d'un manque à respect quotidien foyer. Très bien. Infidélité. Là, c'est une femme qui parle. Infidélité. Moi, c'est supporter. Moi, c'est quand je suis dans bandame à l'imbisi. Parce que, et comme à Hawaii, ceux qui manquent à respect quotidien, au déborder, au l'équipe à limite. Moi, c'est Sanzaka. Débordement, à limite, c'est Zarani. Tango. Okomo ya babasi na ndaku nanga mbetu nanga yo komo la lisaba makangu na yo respect li conjugal ezate ba makangu na ba komi ko finganga donc ba komo ko benga défendre le téléphone na komi sans valeur et c'est par là moi c'est Charamando qui na c'est parce que bato ba lo
25 ans ça ça ina Kofi à mon ante que Kofi a infidèle oui à mon infidélité. Très bien. Mais il y a tout rondé ce côté lu kato yeba. C'est quoi les causes? On a besoin de cas exemple. Inconsidération à manque à respect bah si va supporter à côté. Très bien. Il y a un mon ami ba les belé ceux qui ont bimana li kangwa et ça kainga na homme marié. 22h ko benga ngate. Nazali ana Nandaku. Nakobota na yo teza principe na la kamosi nanga. Très bien. Mon koloka mwasi nanga oyeba ke na bimana na yo na boyo. Jour ka ko manquer ka mwasi nanga ka respect. Na boyo. Na on appelle ça qu'on a repéré biso. Voilà. Mibali combien ba wanga na bana libanda conscience na oyeba ke mwana eza mwana nga. Ma wanga ni epona ko respecter mwasi na yandako. Mibali combien bana makangu baboti bana libanda mais ebi condition ba pesa ba mama bana wana mukolo kake kokoma na mato ya mwasi na nga. J'abandonne tout. Abupia na mwana na pesio cadeau. Mibali belé ba sundona bana ndengo wana. Pour la respect na considération eza ki cité respect na considération ya mwasi na ye siko soki mwasi akomo mona ke na respect na considération eza susté amoni sous place na été donc il y a pas l'amour pour so bolingo eza au respecter au considérer. Très bien. A aussi mantela okende tala tanga zolo ba ke ye moka lingara Kofi ye moka sengi divorce Kofi accordé c'est bien bon koloba bongo. Ali a sali 25 ans à Kofi, c'est pas facile tout gagner une infidélité à mon côté. Baza basa vous féliciter na ba mampata. Oyebi mampata nda fingama. Nyonso. Oyebi bana combien ko wera bota libanda. Mampata fingama ti lelo do fingama ka. Wera pa bota bana libanda. Pour ani mampata touchara été. Elle a un grand cœur. Grand cœur non seulement ça, so talibé ba ministère ba wanga na bana. Pas basi na ba. Mais na kundalupe. Ayebi ke baza bana na ba. Elle soit appelé ça appelé quelque chose. Basi wana baza basi à respecter. Kovanda na ba artiste musicien, ba réalité, ba kindumba, makambo nyonso ba assumaka. Mais lokola mibali ba respectaka bangondo mona ba vandaka. Po wera banga mampata. Na zotiko zo continuer toke showbiz avant concert na bango ya Wenge toke showbiz pas face à la presse vidée to linga toya Fifi Siwake yebisi presse to kendet to kene preso chabiso mo te siwa faut les rappeler chez mère siwa imer ezanga biete il faut y aller chez mère là les ado chez mère donc faut y parler de chez mère donc Werason partout où il passe ce que l'union lobali kambu il y a moi si ou bien so lingi osenga mbongo pose wango bien vient chercher l'argent à la maison chez maman si des jimam pata mais au moins est OK et pas nani JB atieka loboko na poche à victoire bozwa mais yewera lobi aller chez maman. Vous comprenez donc ba estime na considération o apesa maman pata et comme na niveau ke ba ko epesa maman pata mobile no abotisi kuna elobele lote toi ebike ezandenga et alors banana ketchup très bien ata webi se fallait asumbi sou mwana mo kuna ebike elobele lote rien du tout ami ebike ezandenga ezanga donc bangwana nyos tout ba eloroté mais so ba botoli moi si considération wana na respect en tout cas c'est d'accord nyonso epana ye ekomi ko représenter le côté c'est d'accord parce que mobali nyos to azana infidèle mais na kati infidélité il faut ba limite na ba respect na considération ya foyer ya couple ya moi si na wezala très bien donc mon ambimbal mususa zola pe moi si likangu na esika ovanda mais 22h aye moi ebi ke 22h fois aller na ndako o mona mutu mukolo e ma benga o couvrir Sarah pardon sola na mutu no na ndako yebise kana utolongwa pano sikona yende patron yende moluki mbongo mais o bango zoka na ndako oya ye moko le respect ndako ya ye ma bango zonga Sarah benga ebosola pardon benga mutu na loba na longo na ndako noka siko aw bange poani
yende kolondako maman na yeko aza Mario po bato bamonaka ke soki mobali respecter mwasi aza Mario. C'est ça, c'est ça. So mobali alingi mwasi na ye aza Mario. Siko bawera wana baza ba Mario. Mobali oye moko ndako nazo kokozonga te po alekisi libanda obanga mwasi loka nzamba aza Mario. Eza respect à bolingo na bango. Azo respecter ba principe. Très bien. Azo respecter mwasi na ye. Alors biso mama Rifa lettre wana to ana ngona besoin sikote. Ata pozui copie à Kofi. Ochele biso. Tokozwa. Question to ya na ngoka mama Rifa. Cause. Tomoni. Sikoyo nini etinda ki alia senga divorce. Très bien. Eloko wana eza caché wana nde toza na besoin. Poto koma na divorce. Eza na eloko ya na kati ya divorce nde to sauter to continue na divorce. Yo koleka étape tozo brûler ba étape ndeni ye moko na l'état kuna basenga ke ayelo baba kozo ayi na ngoko funda. Asa la divorce. Raison principale. Oui, vous comprenez. Donc na place mususu tanga yo lo ba o kutu d'ailleurs ye atiko sa ba ja kutaka Kofi na mwasi mususu. Au précédé question nanga mais toko tango kaka. Tanga kutaka Kofi na mwasi mususu. Yepe abotola libala ba. Yo kana ki musika te. Mibali bana ba makango partout. Mobali nini so mona zui likango. Aya na mwasi na ndako ndako kende na banda lelo na komisi likango mwasi ndako. Esala mate. So mobali alingi likango wana makasi. Oyebelo kwa sala a officialiser deuxième bureau. A commis un effort ya convaincre mwasi ndako ay ba ke deuxième bureau azalaka. Mais si ko tangu ya zolo bake obotola libala moninga siko tina Kofi ezani. Donc il ne ou soit il ne pouvait pas décider à l'époque azanga ki makasi. Non, à l'époque déjà Kofi était Kofi. Oh, Ali était qui? Azanan à l'époque. Azeka moi c'est mon normal. Kofi était déjà Kofi na ba succès na e. Si comme mobali nini tala mibala bongo baba immature ba irresponsable c'est-à-dire mobali nini ako ndima benga na mwasi na ye anda kupona likango parce que aloba place moko ke ali atanga zara olinga Kofi azao vanda pa na ye na Londres azao ya kapana ya kakotika ye kuna Kofi aza anda kunena mwasi na ye na bana bongo ti sikoyo mobali nini ako dégager mwasi na ndako facilement pona likango. C'est fort. Cette question, Touchango, entre parenthèses, pour répondre sur vos commentaires. On a besoin de ça. Parce que c'est fort. Mibali ba batalukuta. Au moins, mobali o lingo mankoso. Ngana mwasi na ngato na procédure à divorce. Tout ça là, ni séparation des corps et tout et tout. Mais, sur le tali banda bolingana, 2 ans yango. Divorce ba non ça du jour au jour cette dame elle est sale, si je te croisais avant hier très impolie, elle ne prend pas soin de moi. Mais d'ailleurs chez toi où je me ressens où je me retrouve lorsque je suis donc en face de toi, je me sens libéré. Tu sais l'amour que tu me donnes, je n'ai jamais été aimé comme ça. Tu me fais tout bien. Divorce est en cours. Et ça la maté. Yo kanti ba wera na ba fali ba kutana baso baleki banana na ba mampata te. Ba c'est ebele. Na mbongo ba pe kitoko. Ba kutana te. Ebele. Siko. Ndeni bazaka na banana na bango ba finga bango bilongi mabe. Po apparemment na Afrique so za mwindo zelongi mabe. Très bien. Ouais. So za pembo za choko. Vrai chéri. Vrai kama. Oh basa kitoko eza basa mwindo. Ba mampata na banana wana. Couleur à maman. Couleur. Ya mobimba. Yo zasko mwasi na pembe tche na couleur na total. Lobi na tongo. Kake. Vous comprenez? Donc, ozo mona que mobali moko te abengana mwasi na ye ya ndako, mobali ata moko te abengana mwasi na ye ya ndako pona likango. Akokoso na nitalanga na camarade na moko tadi. Azaobi mana o mari moko tadi. O mari wana niveau za ko traiter copine nanga. To koma na niveau ya olobake. Alinga mwasi na ndako te.
azweli ndako aekipango tala moi mutu so auti musala akomela apa na ye ale ape na pyjama na ye kuna ala sukola alati bilamba na ye akuna azali basakani basali nyonso bakokosela mwa mpe yaki bolingo jour camarade na nga azwaka zemi kuna babaki avanda na mwasi na ye ka mpona bana séparation des corps bana lokwa bakoli seulement et puis voilà ça en français seulement les enfants qui nous réunissent mais oui juste je suis là pour les enfants tu vois un peu qu'est-ce que je veux dire vous comprenez parce que ya ebi ke yende mwasi na ye mais kuna ezakaka makamba bana kaka mais jour azwaka zemi mobala avandisi abina kobota te kobota te ndeni kuna bana nde ya bakoli te na kobota te omoni mwasi na nga na tosala divorce te bana baza na kati bafamille fo na respecte maloba na nga na kobota na yo te jusque là aza na oka mwasi na nga aza dom mwasi na nga ti sikoyo yo sikoyo na zemi déjà donc aobligea la fille alongola zemi soki alingi bacontinue su kozala la fille alongoli zemi zoka mwasi ne na ndako abanda ye zemi donc atie bazemi mibale na mbala moko mais zemi eza considéré ya oyo eza ya mwasi ya ndako mais oyo nyonso mibale babana na ye ça montre que les hommes sont de montaire baconsidéra basi na bango ndako place maloba ya mama rifa ebimi na fondement te yango oyo est-ce que totie ali azalaki likango ya kofi est-ce que ezalaki obligé kofi aboya mwasi na ye mpona alia est-ce que peut-être boye intérêt moko ya kofi ezalaki pas ali yango te yango nalobaki na début déjà intérêt eza te parce que ali aza eloko te à l'époque azalaki mwasi kaka kofi azalaki deya kofi sikoyo ezalaki nini po kofi aki na poto na ali ya balingani na poto oui misie pasi yaka na kini misie so akomi deya na niveau ya ozala na poto kovanda na poto mokanda déjà c'est que level déjà sikoyo est-ce que kofi azalaki obligé ya omoi ya mwasi na ndako mpona alia donc eza ndenge kofi eza ndenge na ye bajara bamibala ndenge wana bazalaka c'est que ye mo aza considéré même pas mwasi na ndako voilà ya mwasi ala yango mpe lelo na alia lelo tolobaki mwasi wana oyo kofi aza na ye lelo moto atindi aboyo alia lobi mpe ekobima mpe bongo te ebima bongo te parce que eza ndenge na ye déjà ndeko na osambela ye aokanisa okotelema oclouer son frère aobimise immature bato batikaka koloba ke mobala boya mwasi na ye mpona fille wana te eza volonté ezalaka na makasi eza lokola lelo mwasi moko adecevoir nga na se lancer na masanga na quit na kindumba donc fille wana donc abebisa vi na nani buzoba buloji abebisi vino na nini buloji buzoba yo moto aboyi yo eloko nyonso yaka lebadela suka yo moko poni chemin ya kwiti siko mwana bato asali nini eza oka baréflexion ya bamama rifa nonsense. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez aussi Saratola, cette nouvelle vie, ya Kofi ou Biso, Tozaki n'a besoin, ya Koyeba, ya Ngote, Lilo, Tokomi, Koyeba, Ngo, n'a pas ça peut confirmer, il paraît kaka, Tochaka Ndenge Kaba, il paraît, Ngo, la fille n'est pas considérée parce que Kofi fois les cas. Na média alors là on a combo o babenga ki a chanteuse alors désormais c'est elle ma femme voilà mais c'est ça la considération mais ce qui se passe ba geste ba déco ba une façon de na pe sur exemple ka moi sur abimana na mobala batu sora memio quelque part na restaurant et puis nde ba simba ba makango nazo simba yo moi bisou affection ya makasi mais est-ce que yon des grands prêtres mère jamais pose à la grande prêtre mère, il faut pas confirmer publiquement. Désormais, Aza star na bino maza mwasi nanga. Voilà la confirmation. Mais jusque là, on va confirmer que maman Zara Lizeze. Oh ben Lizeze. Lizeze. Oh ben Lizeze. Bwanga bwa Yesu. Kindo kikati na nkolo. Bande ko balandi ya émission on a kanisi to kene boye mais lentement.
sûrement vers la fin de notre émission, parce que apparemment déjà Sarah, tu sais que au commis avion, au pays noté directement donc liboso caméra au so troisième, so quatrième émission, tout ça là, dans autant et belleté. En tant qu'une mère, lorsque tu vois aujourd'hui maman Riva Oazali, petite sœur ya Kofi Olomide, na maman ya bana na bango, ba comité na niveau ya oyo ya kokoma penati na suka pour dire bana nazali na plein pouvoir kati na bango na maloba ya koloba. Alors yo moko muto do linga Kofi, yo moko pe muto boye tolingi na biso lisusu makambo wana te, ozalaka lisusu mwasi na biso te. Eloko nini na temps oyo ekozala bien réfléchi de la part ya maman Alia pona koluka koboma moto oyo nyonso buzoba oyo ezala esuti. Conseil ezate. Mama Rufa tinda photo. Acha photo ya divorce. Na cause. Te photo na poso photo yé nde to sengi cause. OK. Acha photo. Très bien. Un dernier mot pour toi, en tout cas, nena lobaki na début, faut tala rapper ba famille, ko tala ka mobala obala te. Très bien. Faut tala rapper ba famille ni ya kokota parce que na lobaki ya même lobby na émission na o. Ba famille mususu baza pauvre. Batanga pe mingi te. Mais bana humanisme. Bana respect ya famille. Que atalika moke mati biso toko ya na mona media te ata mokolo moko te écoute ata tozo bomana ata tokomi na suka to meto si sa ngata na leta mais na media ekoyaka te. Très bien. Tala neti makambo ekota na mato ya bana ki mama biso ndalinga papa biso izo saba monde c'est que maman doit bandotula mama bande kotula koloba na mwasi ya mutu mwasi ya ndeko na waboteli obana ke ba filtre ko saute mama Rufa pendaka ningo zane longi longi ali ya 100 make-up les choix est clair hein donc elongi no wana na elongi ali ya 100 make-up ata bino moko hein ata pe boche ba make-up ata bino ata bache ba filtre est-ce ba ke filtre pe pona bilongi ndeti yanga ata na tie filtre tadi ata bache ba filtre bango mi balé ba saidi filtre moko na alia les choix est clair. Comment yo moi soko finga muninga no mwasi ndengwa no lobake ne filtre ko saote ozara jalouse na alia banda kala tondeni hein mais ba lobete alia akabola bana apanza famille alinga kaka bana na ye responsable te papa za irresponsable tadi mutaluka mbongo za Kofi soki mwasi ayebisi oboya bana na oyo po boyi na ebite ya lukuta tozoya wana sujet ya lukuta na lingaka na pesa mon chwaka pona bato bazala déjà ba milengele parce que déjà to momona dans la place mora lobio déjà ba pesi ndako atika obenga Kofi asenga Kofi mbongo na moto azo mériter kozwa moi ata moi 100 € eza Saint James poisana nominaire siko abi alandela na ba 200 € ya lukuta obi combien va futa Didi Stone Didi kolata Versace obi combien gagnaki obi combien mwana na tushaka ako aider maman na 1000 fois 2000 fois. Mais comment il y a comment baki alia tala immaturité aolanda 200 $, 200 € par Kofi. C'est choquant. Mais elle a droit aussi. Hein? Non, mais elle a droit. Na droite, tout chaka zape na droite. Mais tala niveau na ya montant ya bassesse. Aocha 200 $ aolanda Kofi. Nde yango yo kosa biso na video ya Cindy oyo otanga bambongo oyo totally block abasana kati ba 20 na ba 10 $. C'est pas donc important aussi. Tout ça na moni. C'est pas important. Elle a quoi dans ces pays? Cindy a tongi nini na mboko. O to eba ke chantier Cindy. Ezabi. Oui, to moni mbongo. Ngape na kozwa mbongo maman Mariam. Ata 2 millions de $, na tina sac na tadi filmer. Toke bank, to moni pe place ba coticité, tadi yo filmer kaka. Et puis si pe makele te. Et tadi. Mon bébé makasi. So pe tabela ke na ba changer na nga ba ser na nga ba changer. Bo misela ngata moi 1 million de $, na saka vide. Ba brique na ba brique. Ba brique na ba brique. Et bimate. Et bima. Et alors
Qu'est-ce qui prouve que bon on est qui a signé? Et puis, ce qui trop, elle est la perdante. Il y a encore prouvé. Il y a un tapage à Bouzoba. Au moins, il y a vie. Koloka ou apparaît tout l'accepte quoi, mais en soi, conscience de yeba quoi, n'est l'autre. Soit quand. C'est très mal. Elle a quoi? Azaneti na nini? To kaka oba somela le pang soki na masina soki ya ba parents na wapi yango? Où sont les documents? Donc, au moment là, makamoko ya na mona immaturité na bango nyonso kaka. Est-ce que Ali akolanda 200 euros? 200 euros. Atiko benga kofi azolandela kana ba 200 euros. Moi na ya kopesa monte. 200 euros seulement. Dans le local il y a landela 200 euros ne botindi sinja sala biso vidéo ya ba brick ya ba dollar. Ah, c'est choquant. Aussi, on a dit immaturité, t'as dit. C'est choquant en fait. T'as dit. On est en très bon. On m'a dit Sarah na nyonso. Na bato bazana ba mapangu na Congo bana basi. Bato bana ba immeuble. Bato basali ba compagnie. Batambula na ba cash. Otambuli ni banda tongo tipo komoni ki asali dépense ba $25,000. Ba lo bani. Bato basoma ba mapanga ba $5 millions. Ba lo bani. Pour la Congo, so sali $1 million na banque ba fêter au banque fêter. Papa JBP a fait ça. Est-ce que ba sombe la monde lupango 5 millions de la tunio? Tu fais quoi au Congo? On comprend. Bato bana la baza. Et batika na bango trafic. Trafic on a ba sala. Ils ont un sens, c'est l'immaturité. Mais pas assumer kaka, ba propos, na ba preuve, na makambo boya opé ça ba réseaux sociaux. Sarah Tola, une dernière question pour le Kwamoeto Kabwana Yonangai. Nous savons tous que âge déjà Kofi Olomide a atteindre carrière naie Moussala ou Asali Namboko eza déjà ébélé Kofi Azo qui ne coûte ouvert retraite. Logiquement, il y a déjà si Alobaka Natiki, mais à quitter quand même, à continuer. Azo qui ne vers retraite, bami kolonaye ya souka na musique pour atika musique. Est-ce que de cette façon que les gens veulent couronner fin carrière ya Kofi Olomide na ba buzz, na ba bêtise inutile au toujours comme on a étendoeke? En tout cas, mutumo banda carrière na ina pasi na musique. Na makamba bien, mais azo chita ngona irresponsabilité, azo chita ngona beza salité à la con. Pour moi, na mon yango, oui, peut-être séparation ça entre na maman bananaï, mais est-ce que ça été obligé comme on a légende de quoi Kofi à ça la mon yango salité bon na média. Donc je trouve que a aussi sa carrière na pas sorte. Ce qui est ici là na buzz, ils a buzz à Bouzoba. Il fallait passer la buzz en bien. À quoi continuer buzz en quoi na Cindy, des bapes ça na ba bisous et tout na banjora bapes ça na ba bisous. Mais au côté sa famille na yo vie privée. A tena vie à banane angé. To moni ba nebele. L'autre comment mona ba Didi piana ba bimi. La suite. L'avenir nous donnera raison à Soukia. Très bien, voilà. Bandeko Balandi, il y a émission Oyo Boende to Kabonana Maman Sarah Tola, mais je dis un mot. Mes sœurs, vous qui étiez amoureuses d'un homme, n'hésitez pas d'approcher cet homme-là. C'est pas l'humiliation, c'est pas Kosuka, c'est pas Kotula. Ceux qui disent que moi na moi sonande alinga ki moi na mobali wana po moi na mobali yana azaki na posa ya kolinga ete ezali faiblesse te ya. C'est parce que ba yebi puissance, force ya nature wana te onzambe achakati na bolingo. Et comment na passage biblique moko te soki muto daza nango achelanga na commentaire que la personne qui est censée de draguer ezala kaka mobali. Les hommes, soyez des responsables. Les femmes aussi, soyez matures et conscientes. Si vous prenez vos responsabilités à main, je vous assure, je vous jure, les hommes cesseront de vous traiter comme la septième bête. Parce que vous êtes tellement maillés.
vous êtes tellement importante, preuve, vous avez la pièce maîtresse, oyo ezanga kanavia mobali, pour mobali à comme complet. Le bon de Divito Kabwani. Merci.